Mbote lisusu bande ko balandi ato comme wa bindenge to mesna ko kutana butu moyimbula toza wana pona ko servir République démocratique du Congo na moni bande ko pe mususu wa pandi sango ba komika ka mbote lisusu or que za idéologie ya ye moko ndeko Eliezer ndia bandaka makambo ko pesa batu mbote mbala misato Yesu Masia asoka ka 4e jour, na 3e jour. Batu ba comprendre ki yangote. Ba yo comprendre on a retard. Tozana toujours pour servir mboka na biso Congo. Je suis habillé en tenue parce que mboka na biso aujourd'hui ça tango moko ya malamu te. Nazara toujours habillé na tenue oyo pour na pesa makasi na ba FRDC, ba wazalendo ba ko bunda pour la intégrité territoriale na biso ezonga na maboko ba congolais de père et de mère na patata mokonzibe moko a dirigé mboka na biso Congo lelo na liboso na bino na biloko mibale be eko ndeko Eliezer comme président national ya Action Commune pour la République parti politique. Alobaki mokolo ya samedi ba échange patriotique et kozala ba fédération et kozala na parti te na siège national te Moamba Lukunga Chango Funa ba na ba province ba ko sa bipai na bipai des na ba fédération après to na ba commune mais awa ezala na ba fédération lelo boko mona bana Lukunga esalamaki kuna na are Ngolomingo Ngolomingo zela commune ya Ngalema vers Verkis okoma ndenge bana ya Ngalema balakisa ki bo kaste na bango elongo na leader na bango honorable Nicolas Makoy Omokote alakisa ki ba fédération asika o bazumo kano ya ko servir parti wana na mboka na biso Congo précisément na commune na district ya Lukunga na commune ya Ngalema place milieu de Salamaki mais ami balé na yambaki bandeko ya ONEM awa Office national de l'emploi na yambaki bango awa na lekisaki eni elema ya ndeko na biso Junior Buibu akolobake na ONEM makambo ko tambola te ba détournement soit de santé ezalaka te makambo eko kene malamu te il faut batia fils maison o ayebi ONEM malamu o awumeli kuna azana souci ya ba travailler ONEM bandeko ba syndicat ba yakewa mama na biso Nathalie Kupela na vice président na ye ba yakewa ba lebiete oui ba problème ezali na ONEM mais ndeko Junior Buibu aza habilité te ya kolobaka na kombo ya ba agent ya ONEM parce que ye esi ba licencié déjà oui makambe bezo le kakuna mais ye aza habilité te ba problème c'est belé kuna ONEM mais na sima toyoki kuna entre bango na bango ba syndicaliste bande ko ndanga malamu bien kuna na ONEM entre bango na ba syndicaliste OK ba soela na DG ngana tuna ki bango awo boti maboko likolo ba dimo landa bino makambo zo le ba yutina monoko na bino to ba tie bino ko tia bango ba lebi yutina monoko na bango ba zo le ba pour la travailler ya ONEM mais awa na ba keto ko sala ba audio mo fute audio sur les réseaux sociaux na zoyoka ndenge nini bango na bango ba syndicaliste ba zo bunda ti ba lekena ba télévision ba yoka na employeur pour ba ya ko détruire mutua côté mais ba travailler à ONEM ngaite so was la tebe ko tia audio wana mais maman Nathalie Kupela na plateau na biswa on ba ke makambo zo le bezina munoko na yo ba tie ko tia te audio zo fouté audio zo fouté ya conseiller na bino ya bisote conseiller na bino audio na utiwa ba monter yango na natie yango pour ni audio di na tango oyo ba ko pesa Junior Buibu raison que ya ko bunda pour na souci ya ba travail ya ONEM na image bezo mona ndeko na biso Nathalie maman présidente de la mort de la femme image maman Bemboko na yo na balabala eko sala nini image ndeko na biso mo sur le bac tira sur la photo eko sala nini na ba réseaux sociaux eko sala nini maman Nathalie to na moni image na makamuri na solo na bi na plateau et c'est ngazo to malili ya me selaki na zonga na plateau na ngai na senga na bino bo expliquer sur biso boya
ko expliquer biso maman Nathalie na vice président na yo to comme na niveau ndenge nini bolobaki boyo ko binga ba employeur mais boni ba ode ni ofute na tout ki bino boye ko le mabumu na bino ba vie na bino to boye ko le vraiment ba travailleur ya onem ba misu so benga kuna lwalaba ba ko teka ba carte ya onem 30 000 40 000 na lwalaba travailleur ya onem pose la carte de service il faut son bayango si on passe 40 000 30 000 ba ko landanga na lwalaba ba travailleur alors biso to za awa buna ko le peuple congolais espace oyo etiama pas de souci pe intérêt et ba yimboka ba congomani na kosenga na Manu Amos Lubaki Manis Kembolo bosi la biso change patriotique ya lelo ya kafu oyo salama kuna na quartier Bumba na commune Ngalema na Ngolomingo. Maman modératrice, Nathalie Maman Philomène. Nathalie secrétaire générale de la charge de la finance et Wana et Otikoya. Nathalie Maman Philomène Nakati ya Lukunga. Nathalie député, candidat député national dans l'élection de Otikoya. Nathalie Maman o Nasala Musala na Lukunga. Nakanisa batiko baye awa baye na sima na ngai po bayebi tosalaka na bango elongo awa lelo tozoloba likambo ya oyo etali implantation ya parti action commune pour la république parti na biso eza na oyo tokoti na 3e année me mbula oyo mobimba batie yango kaka po tobakisa yango koimplante lakisi kolona tobakisa yango ekoma monene ekoma monene ndenge nini ndenge tozali awa deja soki mutu moko tosali expérience kolobi aya na bato 5 oyo ya yebi amema bango na aser bato 5 wana ya komema bakomema mpe bato 5 wana deja oyebi yo moko komi 6 na 6 wana so tolobi totia 3 tokoma kwambia so 18 na 18 wana so tokisi tolobi 2 si tokokoma ebele makasi mosala parti eseki biso tosala na mbula yango wana soki biso mo tolobi ke na bafami na biso tolia mpe na bandeko na biso ngai nakota na aser na bana na ngai nyonso oyo nakota na bana kasi na ngai na baleki na ngai biso nyonso toza na kati ya aser elakisi na fami na ngai nasali mwa plan moko ya aser tozosenga implantation wana elakisi mutu na mutu aso akutema malamu eza mpasi te eza bolingo oyo mutu akoaporte na aser nde kosenga te abenda mpe moninga susu na nsima baolanda biso na suki awa bako bainterprea baze ebele bakobakisa oyo etikali aser show Matabakita aser ne tombereja boeto boete bapani to balide balegi te balegi bamatato boete barumu ne tombereja komina kikasa ne tombereja bombe ne tombereja kikamo ne tombereja munga fulani ba munga fulani ka
ezalaka nde boye omoni animation epa na biso na famille na biso ezalaka kitoko kitoko nde elengi nde. Assez chaud. Assez chaud. Assez chaud. Assez chaud. Merci beaucoup. Papa Singaï, pour être sur la bouquet. Papa Singaï 45 minutes, mais peut-être qu'il a besoin de 10 minutes. Pour les anapayés, comment qui avant, peut-être que les livres vont nous candidat. Les abonnés, vous êtes candidat. Il y a moyen de s'entretenir dans le monde. Na kambo etali organisation pe fonctionnement ya parti esengeli koyeba banani bayambi biso awa yango wana mama Philomena auti kozwa maloba awa atalisi biso ete na lingomba ya biso action commune pour la république mokonzi asi biso ete na parti na biso mokonzi azali te. Mokonzi azali te mpo na nini? Po lolenge ngai nazali député ao, nazali député ya Ngaliema, nazali meilleur élu ya Ngaliema, tozali 5, biso tozali bato ya yango. Baye mosusu, 2e azali, 3e, 4e, pe 5e. Ezali na humilité na yebisi bino. Kasi na lingomba nyonso, soki bato basangani, ezali na bato bakambaka yango pamba te soki lingomba ezali moto akambi yango te bulu yeke ekokota kasi mokonzi aza wana te po ya kodomine peuple na ye mokonzi azali wana mpo na kozala mwana mosala ya peuple na yango wana esengeli koyeba banani bazali baboyi na bino awa po bino nde bozali bakonzi soki ngai nazali député lelo c'est parce que bato moko boye badeside ete bakende na vote bavote numéro 18 po lelo babenganga député soki boponaka numéro mosusu ngai nalingi nabanda esika bino bozali yango na action commune pour la république lolendo ezalaka te po élection soki eye soki na tie lolendo okoyebisa ngai kita esika biso tozali mpe na kokita na ngai ezali bongo te na yango na kati ya organisation ya parti na biso toyebaki kotia bakonzi ya sika mpona Ngaliema président national ya parti action commune pour la république honorable Eliezer Tambwebo Charmant ayebaki na konome na kati ya fédération ya Lukunga anome fédéral na ba adjoint na ye nanu tokomi na bapoule te na baselu a ma qualité ya directeur de cabinet tozali kotravaille po ete avant tozonga échange patriotique ya siège esengeli banomination nyonso esila po ete tolembi kokamama na baye toyebi te lelo baprésente biso chef de poule lobi baprésente biso chef de poule lobi muna baprésente biso chef de poule ezali bachangement ezali ebele sans plus tarder nakobenga capable Jean-Claude oyo banobeli pour la fédérale ya Lukunga. Alors, capable Jean-Claude Ndebapesi Mukumba ya kokamba 6 communes ya Lukunga. Cette commune est à Mongaful,
ezali Ngaliema, ezali Kitambo, ezali Gombe, ezali Barumbu, ezali Kinshasa pe Lingwala. Eza bongo te? Azali fédéral ya Mongafula te. Azali fédéral ya Ngaliema te. Azali fédéral ya Gombe te. Azali fédéral ya Lukunga. Mukunga nyonso ya Lukunga apesi ye. Na makambo nyonso bakozala nango na Lukunga esengeli bongo na ye. Alors lokola azali moto akoki kolemba baponelaki ye ba adjoint mibale. Adjoint ya liboso ezali capable Thérèse Lutandila. Azali awa boyebiye aza wapi na foto awa aza Thérèse mosusu azibie alors bayebisi biso ete accompagner honorable Lézer na activité ezosalama na Delvaux. Je pense à un moment donné à Goya oyo alandi ye kombo na ye capable à dire personnellement, à Bundakaming na Mongafula, depuis longtemps, c'était monsieur humble, Aza effacé, mais Aza Makasi na terre. Et donc, Baye Mokonzi Adjeli Biso na Lukunga, Bangoana. Kalamingite, ba décision pour Souégoya, pour ba chef de poule, pe ba chef ya cellule. Et donc, bakonzi oya bino bango wana na tondi bango ndenge bandimi mokumba ko chef a président. Côté les maniboso na bino pour la couper sa matondi na bakambi ya parti na biso na kombo ya ba collaborateur na ngai Maman Thérèse Lutandila, capable Ardidi Bandangu, na komo na ngai moko, tozopesa matondo mingi na capable président national, Lézer Tambwe Pouche Charmant. Nous avons remercié le secrétariat général de Bisso, à partir de maman capable Sophie Kakuji, na SIGA Kambaï, Jacques Kambaï. Awa na profiter na pesi mbote na bakonzi nyonso baoyo honorer biso bana Lukunga ya tongo loba ya tongo capable ya tongo bana na biso ya Lukunga pona minito ngamba ya miba kweto kwete na minito yo ba autorité bazali awa c'était Lucas Joseph honorable Nicolas avec beaucoup de respect maman Philomène Dr Thérèse capable d'ardi, la minute pour nous payer. Na pesibino merci, na commissie et loko bandeko balobina Sabino merci na ndenge honoré biso. Au commissaire remerciement na biso pa capable président. Musala bo pesibiso toko bunda poto luka to sepelisa pe to pesa biya no na oyo nyonso bo pesibiso. Debe ke Lukunga eza monene. Nous sommes en fédération de Kokate, il y a moi pour travailler dans la chef de poule. Dengue, pas possible à Outikoloba, Totika, des ordres. Tout travailler en collaboration. Aux chef de la cellule, Matissa Mapunayo, et pas un chef de poule. Chef de poule, on va dire la fédération. Fédération, automatique, interfédération. Pour nous, on peut dans la coordination. Interfédération, peut être automatique. Tout le monde travailler en collaboration. Abanzi mingi ba yebinga ndenge honorable Nicolas Tukoloba awa na minito bana monga fula bobosa na monga fula bozali awa bana monga fula bozali Ojolos Manyonzi Nzengi
na monga fula kaka na commune na mokumba ya 7 communes na solola ina capable président lundi na exécuté na musala opesi ngai nazobunda nasala yango na ndenge esengeli tellement eza ebele nayebisaki ye na lobi na musala oyo nasalaka kala mingi te na kotika yango naluka nateka ata mai boye to boye te naolinga nasala musala moko oyo kopermetre nga nazala na temps toyokana malamu tozoloba likambo ya temps ngonga musala oyo soki oza na ngonga te okosala yango yango wana tozoluka bachef de poule baza na ngonga baza libre okosala mosala mokosalaka me e empêche te oyo ataka baréunion e empêche te président abengi biso toza na réunion moko monene kitino etikala vide boye to boye te naza na posa ya soutien na bino nzambe asunga biso tokobana osala badescente okobana omona biso kaka par surprise naza na banimero ya telefone nabengi nayebi ke na quartier boye baselule ezalaka kuna nabengi chef de poule opermettre nga nakita na terrain na yo wi fédéral koma apesi nga baadresse dabord nga mona oza na carnival na ye nabimeli bino namoni bino kosanganaka mibale namoni bino mama napesi mbote naleki nakangi foto nalobi nayaki na lutendele nakuti kaka turo tosala mwana toluka totravailler malembe tozela 2028 te ekosimba te soki tobandi lelo malembe nayebisi bino ke 2028 tokoseka lokana loba nanu 13 balobango na kanda te ekosekisa yo loba 13 eza koseka te donc 2028 tokoseka me tobongisa yango lelo na tondi bino na présence na bino naza sur suite modérateur to couper sa programme mais na niveau na ngai na lobby naza na posa ko travailler na bino naza lisusu mwana monga pula seko na seko te naza partout na lingwa la komona ngai barumbu komona ngai komina Kinshasa komona ngai Gombe komona ngai Kitambo komona ngai Ngalema komona ngai naza cha kutepa na bino monga fula komona ngande ande sorte boye to boye te nalobi mabe aser ezali parti na yo parti na ngai CGA Jacques Kambai tobetele maboko nanu wana sokota akacha komina ngarema du combat, tokobeka mutu oyo abongami nango capable maman Philomène pona lokola mabonza biso tobenga yango effort du combat na parti na biso toyaka soki tosangani totiaka oyo aza na 10 francs tie oza na 1000 francs 2000 $1000 $100 toboyaka te po mbongo wana esungaka parti na makambo ebele na yango wana nazosenga na nyonso oyo azali awa bolia kotia oyo boza nango ndenge nalobaki nyonso tozosala topreche na exemple ngai moko eza kaka tosengaka bino te biso moko biso tozobanda po bomona ndenge tokotia nsima bino bolanda merci. Totali na kotio bafani na maya to sanita loboko
Wana ezalaki bongo échange patriotique bomoni ba mama Philomène bomoni ba fédéral ya Lukunga bomoni ba premier vice-président deuxième vice-président bomoni ba porte-parole ya président bomoni ba capable mieux surtout ba maman ya Aden Aden ezali ONG association ya munene o elandela ba action ya Ndeko Eliezer ya benga ngo Aden o ekamamre pa honorable Nicolas Wemakoy bomoni ba mama naye bomoni ba mama ba papa ne ba yoka message ya solo mobilisation yo mutu action commune pour la République place au fandi tous attendre mobilisation benga bandeko ba ko kota na parti ba ko yoka ba message ya bien et pas ba ko ba kuta naka yango tinga pe bandeko ba kele ko s'enrôler na armée ba telema ba protéger mboka na bango to sanga lokola moto moko pour ko mboka na biso Congo mongoni akota te na bande l'émission oyo na la bande to solo masolo mi balé masolo ya action commune pour la République parti Cheikh Ndeko Eliezer d'échange patriotique et na ba commune nyonso tout bati na ba district Moamba bati na Lukunga bati na Funa bati bipai na bipai yango na yuki ko l'accabler ba image mais awa na ine bo la ndamo mo extrême ke et là moi sur le bac oyo kababituna oyo ba neko tuna ba ndeko na ba syndicaliste on aime awa ya office national de l'emploi na ko so na président na vice président na ko tuna ba makambo eza lié et puis ba travailleur ba lobi ba ye ko lobela ka ba travailleur ouais ba zo ko lobela ndi président na vice président ya ba na plateau na ngao mais na ba information biso to zuya wa eza participer mawa eza participer mawa ok maman présidente tia ko lobao ye pas de intérêt na ye ba engager ndeko na ye soki bo frère na ye ye vice président kuna pe ndenge moko leki na ye tam su cousin na mi balé mais là ndeko moko o ba yokanda ki que tant besoin que ko bundisa ba junior boyibu bon ça récompense la mine za boye moko ba isolé conseiller moko ba odier ko fouté ba odier comme le fouté bande ko nanga to ba ko servir mboka o le longo mususu to za na amour et puis souci en mboka o to le satan mo ya malamu te alors to lingana ka to na bolingo na ba moko to tiko bumisa na biso na biso onem bino sino boza boleka onem ko tikala to luka solution malamu traitement humain et ba travailleur ni surtout ya onem ouais vous la malamu mingi ouais ça conseil na pesi bilio surtout bon la nanga tous les deux parties mais même besoin que des solution vous avez o aleki o a dénoncer kuna ba travailleur ba otika sur les salaires bilio sur les salaires mobulu ba salaire mobulu ni sur ba problème sur problème nous avons besoin bon fanda bon sera cadre ya solution boye puis des parties le fandi bolugi solution pour bo tambu si malamu ya entreprise na bino tika te kimo ya kolonzambe et il y a des gens qui ont été